MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi MDG TV Mafuta Yasika. Zalinga la grande avec un grand G dans cadre d'actualité bandeko babolingo. Keye zongi bota papa na biso Matou Samuel. Sourire na elongi avec Rebecca. Qui est Rebecca? Batu balobi Matou Samuel bali lisusu mutazane na chance abasi te bakufa kaka. Et namoni na ba commentaire batu bakomi mwana mwasi oyo bino bobanga makambo to okino kokufa kuna batu bani ko souhaiter ba rip. Bandeko congolais moi il faut arrêter hein. Pourquoi tozalaka boye? Yo moni image to pe vidéo luko comprendre dans na to poye ba ezali kamonini. Hein? Mbala moko bani ko finga bani ko taxer la famille. Moi so bozo mona komoni Rebecca azali 5e fille ya papa na biso Matou Samuel. Donc ce qui veut dire papa Matou abali ici. Félicitations à lui et bonga boye. Oyo yemba mama Lor Mbongo nabuka ekomi pe tango ngai pe na bo ezani ngai pe na buka esengo na ngai ngai baba jesu pusana mama mokima na mutu boy nalinga nzembo wana mingi ekomi tango yako esengo na ngai emonana na miso ya bato voilà tango bitumba eleki ekomi na tango yo ya pasi ekomi elanga na pete ayemba na nzembo na lobi likambo nyonso ezalaka na tango ya kolona ezalaka pe ya kobuka voilà oyo ya kolela pe oyo ya koseka voilà papa Matou Samuel abota botolobaka abotaki c'est vrai apesaki zemi mpo ya papa mwasi aboti abokoli to wana nyonso ezali batanga kolona atangisi mwana classe lelo oyo bandeko bino boyebi finalité ya mwasi surtout mingi ezalaka kosuka kaka na ndako libala parce que mwasi il faut abala il faut abota un jour donc pour bota il faut bala normalement so tolobi tolandela yango na protocole donc lelo papa Matou Samuel abalisi Rebecca sa 5e fille n'est-ce pas une joie esengo makasi et papa Matou Samuel abalisi Rebecca sa fille et nde bomoni ye wana azokende kokotisa ye ka ndenge papa kotaka na mwana na libala bino boyebi et congolais ka nde toyebisaka bino ayeba koencourager te. La Bible dit plaira avec ce qui plaire de ce qui veut dire bosepela na beba bazosepela bandeko moninga abalisi bo apprendre quand même ba bonne manière ko bobeta maboko bosepela babandi na kocritiquer ya kufelaka basi et bakanisi ke eza ye nde moto abali esuki wana te bao comprendre que non eza ye te moto abali eza mwana na ye nde moto abali bandeko babandi kocritiquer mobali ya mwana oyo mobali elongi mobali yango kobanga mobali yango boye ndenge nini bandeko olikambo nini ye omwa azwi ata bolingo na elongi ya kobanga ana azwi bolingo ebongo yo ozofinga to bozocritiquer yo oza na mwasi to pe yo oza na mobali pourquoi tozalaka boye? Papa Matou Samuel abalisi tazolakisa mwana papa mwana azoka soni n'est-ce pas une joie namoni mutu moko akomi alobi frère Matou Samuel to wana 21e siècle yo veste ka on dirait ya pe ko bungisaka fungola Seigneur Jésus bandeko muninga lati veste ni ya sur mesure ya munene te to yebi frère Matou Samuel à l'époque abana olata ba veste minene eleki ye na taille na kala po bamona yo frère à solo po bamona yo pasteur à solo faut lata blamba minene boyebi ba période wana so botali clip frère Matou Samuel ya top pochette ya miniature ya la réponse de Dieu ya we ngai na ye alata veste mo boza on dirait ya vert citron boy iza tala munene ba période wana dondola ta blora minene po bandi moza frère obanga nzambe to pasteur blora minene et comment il s'appelle papa na biso Denis Ngonde pareil so botali na clip apelisa mwinda bona tala fois Denis Ngonde veste eleki na mamisapi na maboko tina makolo mais le lor mo olata sur mesure bandeko veste na ye koki normal mosala nzamba olata bilo ekanga nzoto te quand même veste na ye koki normal nga na moni mabe mo na veste oyo te ba congolais ba critique kaka
ba congolais ba critique kaka muninga balisi bande ko bobo kele quand même ata ba flair. Papa Matou Samuel, félicitations et bon araboye. Oboti obokoli otangisi lelo au mwana aelio bokilo, c'est vraiment une joie, une grande joie dans la famille. Hier, c'était hier la nuit bandeko, na partagé que on na page dans Facebook. Na moni mama moko na okeli mama na mawa, na okeli pe mwana na mawa. Mwana na ya mwasi ya jeune fille. Mobala kenda tika na bana na 4, bino bobika ba mama ne banyo kwa marapo na biso. Alobi na sala na mambo na kosala te pona lisa bano yo. Na bola bano na pasi alakisi suki na ye. Alobi même suki kokangi zalela nga pasi parce que il faut na luka bana bazanga lipa te. Alobi siko oyoyo olayela nga bac ya zoyela nga zemi. Na oki mawa mama na siko zo biloko mwana aobuaka ngo libana. Na kotiela bino image wana bon bandeko to le kaka ke ouais parce que faut na luka na kota na téléphone mususu pona zola bino yango bandeko na okeli mama na mawa siko bato bino bobika mokelo onde koma bato bazo filmer mama mo ayona tuni me mama pourquoi zo sa bo lobi ndeko na ngai ta na sala boyi papa bano banda kenda soko yebisi pesa mbongo mwana beli akipate akenda libala kota libala hier ba mama bazana mitema moko pardon batata na yeba te ba uta penta côté nini généralement ya ba moko bazai o bazala sensible o balinga pe bana ba makasi batata mais généralement sur 100% 80-90% des hommes sont des sans-foutistes surtout ceux qui yona yena moi si le bal si basute akenda na ko trouver bonheur ailleurs yo moto yeba na bana yo na okeli mama na mawa siko mwana ngwazo lela donc c'est clair que moto cheze mi wana c'est que ma plein ke bateta mususu pe moto ngo passer ya wanga na ki ubia sa nyamuka ki aza sute et du coup Matou Samuel pardon et maman akoki angote bino bobi na Afrique so juize mbondo tiko siko mama ketika ete me aibisa kende moko azu biloko na bwa kilibanda mwana ngwazo lela azu ameke zonga na kati ya lopango baleki nesiko bavandi mipanzi batelemika baotala neti bazoba donna azu diplôme te c'est clair que parce qu'après c'est mon Congo la petite a bombi elongi c'est clair qu'elle doit avoir moins de 18 ans la petite mama lobi ngai olayela nga bac ya zoyela nga zemi donc c'est que na asisi kutu classe atate abina passion na omona na zemi lisusu siko na osana nini abwaki biloko na kanda wana bato bazobondele kaka et j'ai vu les gens insulter la maman boyebi pas c'est ça la raté c'est vrai na souhaita ngote c'est vrai nga na koyi ko benga na mwana te ata na Afrique ngo na ko boa mwana libanda te surtout so na yebike famille ngo eza na malonga te to mobala ngo ani malonga te ata ou to peso e famille ngo eza bien eza ya famille c'est vrai ba belle famille moko bazala moi gentil bazala moi mais to kende to zonga eza peka so bomeki ko tala ngo bien ko landela ngo bien surtout so mwana amoke makasi eza peka propreté à moins que mobala ngo aza responsable mobala responsable aza peut-être chez lui mwana ko kende libala boke ko tika ye mais mobala a mwana neti par exemple avant na epana bango nga na kozwa risque oketika mwana nga te ata so ba famille bien boya bandeko baleka nzela na bayebi mamu na oloba tomona ebele okoma esclave kuna obanda kosukola bilamba ya bato nyonso libala ya ofele donc mwana ngo akobanda kozwa yo ndenge alingi ondika apesela yo mbongo c'est compliqué ebonga peut-être mwana koli mwa ndambo akomi mature mobile yango paza aza chez lui ata so aza ba million te mais quand même eza sans sa responsabilité et wana peut-être ça se comprend mais ka boye nga otika mwana nga bongo te je peux pas jeter mon enfant comme ça bref la famille wana ezali ka parenthèse et maman na leli mais siko bota papa na biso Matou abalisi n'est-ce pas c'est une joie vraiment ba frère ebele na ye ba félicitations eza vraiment esengo donc ce qui veut dire alati kazaka alembongo alibala ya Rebecca donc mwana kina ba mapamboli Matou Samuel asala ki facture ba elie azui pe mbongo atangi famille pe bazui mois 10 mois 20 mois 100 ye azui pe par na ye bande koze sengo kitoko makasi et na osouhaiter na mutu nyonso azolanda oboti bana
to pe bana no basi bakoli nanu bayeli yo bokilo te mama na osouete yo ba bonne chance nzambo apesa mabala apesi Rebeka libala apesi lo bana no mabala bana no basi babala bana no basi babala bango osala facture to pe papa na bango osala facture bolia mbongo ezalaka sengo ke bapesela mwana zemi ya kopesela babali ete c'est une honte ezalaka soni na famille bakotonga yo libanda etc. oza pe tio son de ma voix oza mwasi ozoluka pe libala na souhaite ba bonne chance nzamba salo grâce ka ndenge Rebeka bali yo pozwa mobala malonga déjà mobala honoré mwasi abimisi mbongo na ye et il est homme avec H donc oya critiquer mobala batelongine eza bien te beauté za relatif pona mwana mpona Rebeka son homme c'est l'homme le plus beau botika bango eza bolingo na bango bakongole musana binuko ya yango mama papa na souhaite ba bonne chance yo oza na bana obalisi na bana te balisa yo pozo luka libala ya mwasi ya mbango na kombo na Yesu nzambe mutapesaka apesa yo kolemba te kosambela oui bande basi bele baza sozo mona boye ke pazo luka esala à moi pasi mama koyoka pasi te le panier circule encore lelo ya ye lobi ayo ça viendra ton tour viendra aussi na nzembo mo na sala nzembo wana ebima très bientôt année o esila te fona kota studio na album moko oyo nzembo wangu na sina grava yango mais ba contre-temps certain fallait na zonga na Evan Savoir côté moko na au fait eza nzembo ya mwasi azoluka libala parce que toyemba la réalité toyemba ba vie na biso toyemba côté moko na kota suka ezalaka ambali aboti non ezala ngai non nabali naboti yawa kokisi mbilaka na ye car sa promesse ne faillit jamais tu as juste besoin de persévérer moninga ambali yaya sepela ye car les paniers circulent encore lelo ya ye lobi ya yo epa nzambe esilaka te wana nzembo na ngai ya koyiba te yo ozala boko ozwi enregistré ok côté la studio esimba te parce que c'est ngai. Alors je vous aime, c'était la ambiance de l'émission par Matou Samuel la balisi et félicitations Rebeka te souhaiter te tomber lieu te pambolio et ba positivité bala ningo bali bongo bobota mapasa bobota bane belé car il est écrit remplissez la terre et sois heureux heureuse et soyez heureux toi et ton homme toi et ton mari et na foyer na bino monguna kota te jusqu'à ce que la mort vous sépare mi pepe mabe milimo balien ba réclamation ya famille et ça sans effet yo za la vie na yo papa bino za pe na vie na ye donc et ceux qui a bala 60 fois yo bala ramba la moko c'est ça. Abonnez-vous massivement si MDG TV Mafuta ainsi que moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater. Likez, commentez, partagez et tout le monde est embarrassé. Merci, au revoir, bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekurusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Uzali nzambe
na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi Zalaki bizo Ndokia kolianga lolinga lingi Mes peurs sont assez métamorphosés Osimingo sambwe maladie na miso Olingo baby naza toxiqué grâce à lui Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo Jésus